Mpote na balandignon surtout, il y a Adassa Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adassa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sije na biso. Yalelo. Muchope en tout cas, nangina tuna. Mama, ezalaka yo nini? Ozalaka na mona mutu o etiako kimia te o alokwa liboma na evite soki ozala na ba pese na mutu na yo soko ozala na problème ni na mutu na to ebite soki to lobela yo ndenge nini ke olapa kombo ya sila olapa pe kombo ya babombo na munoko na yo bino moko bozaka ke o babombo ba ebe o jouer te o misho ebe o jouer te mais bino wana mbangu na ko benga kaye na ba film na bino wana mbangu batu nyonso babenga misho ke ndeko jouer si réellement babombo ba ebe ko jouer te po ani na ba miniature na bino bazali na makambo na tozo mona babombo partout mais yo mucho pozo ya koyebisa batu ke o mishunde ngaza bongo kutu salo baluwa ki balela ki papa na ye Ave Maria wana eza salo bapesa po balela basoda mais nani ayebisa ki o bakoneri wana nana betela ki o lisolo na oloba no malembe pour comprendre nana betela ki o lisolo ya lokuta ya faux et archi faux. Mama, mokope misalaka ta star. Mokope misalaka moi, moto alekaka na TV, moi moto batu bayebi, outu ko bungisa mama na yo. Donc ti ozolela wana posano ezaki kakoya ko répondre. Ti ozaki ne matanga mama bino mutema na yo bandaki obongate. Soko yebisanga oswana na nani parce que oswana na baba mishwa lo barate. Okoswana na e banda lelo ti lobi ako répondre yote okobela. Banana bazwa caractère mama bango balobaka te okobundana nango yo moko oza mutu moko mutu na o esalaka te ba polémique moko ya kalezanga tina yo oza kaka na sima kaka ya sila yango belle vie yango obino bosalaka epa na ye apesaka bino mbongo ezokoka na bino te po bokanga baminoko na bino po atu moma boyaka kaka kolobaka soki botangi kombo asila te mitema na bino ezobonga te soki botangi kombo babombo te mitema na bino ezobonga te finalement bolingi tosala na bino nini bolingi toloba na munoko nini po boyoka biso to ana ta na bino te ta o biso toza nango eza ya kokanisa ba film na biso toza na tout le deux chaînes eza wana il faut que ba film nyonso esala 100% 100K plutôt il faut que ba film nyonso kende liboso toza na film na biso ezoleka punition divine tozo tala ngo attentivement tozo bunda ba épisode nyonso ekokisa 100K yo muchoko ya kosalela bato makelele soki pe kuna ke na Ave Maria ngo bapesaka ba nini ya ofele pona nini yo lelaki mama na okuna te yo pe falo kendo yebisa bango te nga pe naza comédienne na ngena lela mama abiso ayo fele bange ba pesa yo bange ba fongolelo motema ba peso lela mama abino kuna yo fele n'importe quoi. Donc succès à Michou ezo sala bino mabe succès à Michou ezo boma bino succès à Michou bozo kokango te boyo ba ko supporter bata baninga ezalaka nini yo mama mukolo boyo ko bota Michou metala ndengo zo yaka ko swanisaka mwana na TV ezo sopa yo ezo bamba yo ezo silisa yo nyonso yo kasoni o manka sila na ba façon nyonso ozwandika obengisa ekuna na chaîne na yo aya ko jouer pour na créer ba problème lelo yo kaka wanu vandaka kimia te nyonso za kaka maloba kombo ya sila na munoko bambongo wana bafufu eteba bapesa bino baliesa kabino ekoka na bino te tokomona mwa na mufibi mungu alamuki akei na ndako kwa mama top na ndako kwa mutu me ake oyebise kaza na menopause mais pourtant ye moko pa azobosa na ke ye pa kota menopause ye kutu azala na ndako kwa libala alala na mobali chaque jour mais abota te ozolala na mobali chaque jour mais to mona eloko te eza nini botika sila za lampe botika sila bisalo araignée na ngwende na ye eza ta na ya kongenga eza ta na ya kusala nyonso abimisi ba bombo na ye na ba bombo tozana na ye la joie kitoko tozana grâce fita babuni donc okomeka kutute ozwi léance kutoko kota te botika bana biso bavanda
botika bana biso bavanda o bajuaka bien te biso tolingi bango bongo o bafiere leki biso tolingi bango bongo. En tout cas tosengi na babakuku nyonso de partout ba o nyonso bolingaka Sila Bisalo Bekam la maman des abakuku to consommer ba film na biso Punition Divine eza wana le lobezaki 6e épisode na biso lelo je crois que eza samedi torokotisa 7e épisode na biso pona kosepelisa bato nyonso bazota la film wana attentivement eza film moko éducatif eza film moko kitoko o marazo kenena jango bien ba ebisi déjà que moi si na ya bimaka na Gibson siko tozo tala et kozala ndenge nini réaction na kozala ndenge nini makambongo koleka ndeni kuna pe tozo suspecter déjà que Kaluji abimina na yel donc tozala branché total ba film na biso na ba tablette na ba téléphone na ba télévision to bandelango plusieurs fois to partager l'épisode na biso nyonso et ça la 100K. Merci. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adasate Mo TV boso taraba pib na bisote s'il vous plaît les abakouk mama Dasa yaka ko lele la binote botinde la ngambongo bo pesa ngabo bosongisa ngabo non eloko na osenga bino les abakouk les anges adorables de notre maman boso telenga ba pibite na ba pibi wana nde sala raketo la bino toujours biloko kitoko d'émission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso to pelisi live toza les abakouk boza la concentrer na kati ya Sila Bisalo officiel na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezo ya bye.